Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jesu je dis que tombe le mesa pour nayo. Nazobeta li solo ya voisin na yo te. Mais nazobeta li solo na yo. Nalobi message à lelo ezaka kapo na yo. Nalobi message à lelo ye ko booster vie ya moto moko. Message à lelo ye ko pousser bomo ya moto moko liboso. Message à lelo ye ko technika makolo moto moko. Message à lelo ye ko notre temps de ce matin, Esalie n'est pour vaincre. Amen, amen. Donc, na otama pona sala na longa. Ah, je suis né pour vaincre. Amen. Amen. Nalobi ndemo otama pona olonga. Amen. Nalobi ke otama pona olonga. Nalobi ozali na lolenga batu oyo bazala ka échec. Yo otama pona olonga kaka. Lokolo sana oya longa kaka. Yo poko longa kaka. Ah, nalobi ata ba koisio na se bitumbana we sinite okotele mapoko sala nini okolonga lobana kana kolonga lobana kolonga na bota mapona longa na sana na tira bato ba kolonga na lobi kanza balongi sayo na tongwa lelo na lobi soke sana lista bato ba kolonga
solution. Vous savez, dans ce monde, et ça va toujours défier par les téléménages. Amen. Depuis on est pas dit ça, yo te mais yo te se faire face na yabo. Bien que si kana biso ba ko ba yo to longa ko na bitumba, on longa dans les riente. Il faut pour na la elo ko tele bi boso na yo ta ko isi ya ko ne ba lo bi ko amolo. Amen. Tango lo ko ne ko kwea. Esa no ba te ko tele bi boso na yo. Makamwe so mata na mtu na yo so. Te, na fo me se na sa na pilma. Na so ki na limite. Esi bato. Te, na fo na sa na poka. So ki na quantité esa no ba te fo esa permanent na bomo ina yo. E tele no mane lo ba e bolo mbate. Bi ba te fia te tiesa. Ba te fo je mana poke te ke na ulala. Mais soko tele me ya ko te to tele ni boso na ko ko isa na kote. Jamais ba ko be mo jamais. Bato na boso mo na ba ko pesa ba mo monte ba kinisi ba chapeau. Et ça parce que ba ko isa ki ba te fo tele me la ki ba. Amen amen. Amen. Yo kan isi ba to ba be na ba ko ba ko ba na na ko ba la ni ba la ki ba ko ba ko ba. Te parce que ba chaki na mutu na ba masini ba sa ba ko isa ba te fo tele me. Na lo bi na to kwa lelo. Likambo tele me la yo problème ko tele me la yo. O isa ka solution te la to kwa lelo. Parce que bota ko olonga likambo ne sali. E kuya. Oh, na tumona. Na ina tumona. Likambo na ko tele me la lo kwa problème. Na yo na yango na ya sa ko. Ha? Oh, so isa. Likambo o tele me la ka wana. Na yo na ye na ya sa ko. Bon, siko. Parce que so ki le ka ba ni ko be ka yaya bitu mesi la ke amen. Mwana mkeso ba beti mkono bitu mesi la ni. Esi la ke. Doko bunda ka ba na ni la ba na yo. Oko bunda choko kwa isa yango. Oyo no otanga ba ni ka kwa ne koma. Na la bi so ki ni ka mo ya problema ni ba de ya. Tika na biso ke na bina o eye na sima. Yo otanga ki ni boso. Na mo otanga ki boso mwana sanza ni boso na yango. Se ko mwana ba to ba bala deja ni boso. Lokola biso na yo mwana ba to ba bala. C'est que yo ko sala ni. Voilà. Amen. Amen. So vous attendez les loger pour les cailloux bien verts. Je te rassure qu'aujourd'hui tu seras béni. Amen. Je suis né pour vaincre. Nana pota na pona longa. Yaya, oza muto nzamba kela na kopate. Oza muto nzamba kela na n'habitez. Hein? Ne le voit pas péter. Osez le voir ma casse. N'a pas dit que osez le voir ma casse. Au bon temps, ma casse, voilà pourquoi lorsque Adam a fait Eva, voici cette fois-ci l'os de raison. Donc, mon coup c'est la télé de Yamani. Il y a ma casse. Donc, on s'allume autour de ma casse. Au bon temps, ma casse. Okukufa na makasi na yo. Amen. Ya mwana mkolo kukufa mtu mwame mwaye moko. Azate. Tangu utakufa kama tume combien de personnes? Combien de personnes? Est-ce qu'il y a un peu de combien de personnes? Et comment il kamana kama kwa hanya kwa bomba yo. Li kamana kama kwa kwa isa mtulo kola yo. Alobe mota mapoto longa. Oh, li kamana kwa kwa isa yote. Ata basamani mibale. Oh, kwa isa yote. Ata basamani misatu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, il dit qu'à ils sont pas Isaïe, ils sont pas Isaïe. Et ça, pour quel qu'on les garde, ça va, ils ont tué. Alors, le problème, c'est que c'est fait facile au fond. Et ça, pour quel qu'on les gagne sur Massia. N'a pas annoncé, ça va pas à quel âge on a ma casse, nyoso. On dit, mana, mon kini, na ma casse. Et ça, n'est pas comment on les amène à Djoto, pour moi, Isaïe, estomac, Isaïe, mi quoi, Isaïe, mi soulier, Isaïe, mi sosa. Et là, on dit que ça, oh, échoué. Tu es né pour vaincre. Non, moi, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Beaucoup de chrétiens pensent que vie chrétienne, ou bien pas comprendre qu'à ma bé,
L'histoire victoire de sa perception de Toulouse. Donc on prend un canon à bien. Jésus nous a donné la victoire. Mais écoutez ce que Jésus a dit. La Bible dit ceci. Vous combattez dans la victoire, mais pas pour la. Et il peut pas penser à la vie. Vous combattez dans la victoire, mais pas pour la victoire. Et je vais dire à un chrétien, la chrétienne, vie chrétienne et promettant tout le monde côté et que nous voyons la vie chrétienne n'est pas ça. La vie chrétienne ne nous promet pas un voyage sur cette terre sans guerre. Est-ce que mon Dieu passe au sol là? La vie chrétienne ne promet pas le voyage sans guerre. Il y a un monde qui est biloko telemela yo elingakeye bamakasi na yo. Yo okwisa ya. Et laisse-moi te dire que chaque jour, nous sommes devant les défis. Chaque jour, doit aller au il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur. L'immotion, maintenant, moi, ils ont pas l'immotion. Ceux qui ont ici, à côté, à côté, quoi ici. Oh, ce soit les matins. N'a pas dit que maintenant, moi, tel est là, il y a des voix pour le roi. Ceux qui ont tel est mis, et ça parce qu'on fait la caille, il va le voir, ça vous l'aille. Et les gens va dire que nous sommes là, ça vous colonne. Et les gens va dire que nous sommes là, ça vous l'aille. À quoi il s'agit? On dit qu'il va te pousser par Kumbani. Amen. 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 Ici, tu as pas mon quoi dans ma polo. Amen. Et les gens vont mater sur tous les enfants dans les campagnes d'ennemis. Si on a mis sur la défiance, dans cet élément, on va y aller. Et nous, on a dit comment constater vraiment que les campagnes ont fait d'ailleurs des salades. Et non pas des camps privés. Et comment les camps populaires parce que nous ne sommes pas ça. Aïe, pas y aller. Obi qui y est bien le roi et le d'accord pas. Si tu ne vas pas d'accord pas. Donc et ça qui camp ça là ni. Et y est pas là, il a des vieux téléménio. Le connaît la moitié téléménio, on va dire qu'il y a mon écolonga. Et nous faisons la chose à la courage à vous saluer. Il y a mon télé. L'oban n'a pas à côté. L'oban n'a pas à côté. L'oban n'a pas à côté. Aujourd'hui, Nalina l'oban a été au bout d'un moment à Polo. Les Campouana et Kita et Mata. Elle a Mouta. Malgré quel que soit la vie à et quand ils sont ma belle. Ceux qui disent que papa n'a pas belé, pota n'a pas belé. Ceux qui disent que maman n'a pas belé, yo pota. Ceux qui n'ont famille n'a pas belé, que persiste à la maladie wana. N'a pas dit que écolo gayoté. Papa te yo pota pour ça la vie. Est-ce que votre papa vous voit ça mon lot? Ah, je ne peux pas parler de ça mon lot. N'apporte pas pour la longue. Né vient du verbe né.
kobotama kouta na kati ya likumu kouta na kati ya morgane kosani obimi vaincre ezali kotriomphe na lingana ndenge nazobela bino kosala nini kolonga. Bien-aimé, j'aimerais te dire parfois on est bagatelle, mais je vous rappeler juste conscience là. Pourquoi autant ma polo? Oyez avant yoko tanali ya maman. Obi ezali na bana combien obunda kina bango po wele la place na na okendela kitika. Ah? Bato basala biochimie bazala. Bato basala biochimie. Yo sala biochimie. Ah? Est-ce qu'il y a un nombre de papa na oyo bakotaka na lorsque papa na maman basangani? Combien des enfants bawele na mama kota? Pardon? Par mille. Ebele. Amen. Mais bana na nyonso to basali. Abebi yo sali. Oleki. Lobana na leki. Lobana na leki. Soko leki se ko sali. Olongi deja na kataka. Obuna na bana mille. Obeta bango yo salani. Okota. Wese na bana moko moto moko salani. Ekota. Kaka yo no kota. Okoma na mokilo komeli biso lembo neti moko za fende okokota ngwate komi pete. Wow. Omo bitumbo yo ndaki na kati ya kwa mama. Olonga ke munenge. Yamuna ebiso ke okota aposalani. Olonga. Comme yo longa ke oswa place na ni mama. C'est les bases à la chômage en kalaka. Kozanga ezalaka. Emano banoka tsana olieni. Emano banoka tsana olata. Emano banoka tsana nani akokota. Lokola yo tokota kukani boso bango fatika. Obima seke kombo nesanani. Molongi il seye no salani. Olonga boyo bota. Olonga kaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que mon tomo pas au soso? Est-ce que mon tomo pas au comprend? Est-ce que vie na ye kombo na mo victoire? Vie na ye kombo na mo longa. Acclamons le Seigneur. Allez, nous entendons la Bible rapidement. Exode. Premier. Termine dans la Bible. Exode 1er, on va dire la 15. La Bible nous dit ceci. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen, amen. Roi apesi mobeko. Roi Égypte apesi mobeko. Et que bana basi ndenge bozobotisa ba Hébreu. Bino ba mama Égypte. Ndenge bobotisa ba Hébreu. So bomoni ka mwana mobali ka bosana. Bobo mai. So pesa mwana mwasi bosana. Botika. Amen. Amen. Tosote. Soyez la 22. La Bible dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Toutes les filles. Donc, amen. Fanda nazotanga Exode 2 pour y avoir Exode 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle
à chaque pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonque qu'elle endurcit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le rosseau sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du rosseau et elle envoya sa servante pour la prendre. Amen, amen. Amen, amen. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui plairait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Les femmes le prirent, l'enfant et l'allaita. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de siège vie. Il n'y a pas de siège vie. Qui t'a appelé les athées? Awa ni kozana mukili bakanda kumelso biloko lokola protocole fongola munoko liate eloko apete awa ezate lisamba bele eloko ya facilité na samba bele ezate. Amen, amen. Kiti ya ofele ezalaka te, kiti eza ya pamba ezali ezate. Amen, amen. Na domaine nyonso tu tobanda te na likolo na présidence bayebi so présidence eza vie nananga ya émission de présidence eza vide eza ngini kicha kokoja ya mboka weza na mutu afandi mais kala mingi ta bato banosala owelela ya kona nini 23 amen amen élection kosala ni ekosalema mpe bato kosala ni bakowelela kichwa baémission kiti ya ba PDG eza kolele eza na bato bafandeli yango esenge kosala ni okunda koyo kosala ni ofanda wana ata kicha libalo okokota na ndako wani akolele ti leo mosusu mwana mobali wana aza na 5 fiancé oyo azobeta fiko yo kokweleka oyo ye wana moto akosaleli bakotia na ndako donc elingi kolobake na badomene nyonso tukita pamba eza nini eza te ifosala nini otelema okunda kosala nini orécupere place wana. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Avana nakuta na message na nga ya tongo lelo na kina yebisa yo quelques catégories ya bato. Oyebi bitumba mosusu ya vie ebanda ndenge te. Eza na bato oyo yo bitumba na bango ya vie ebanda abapele landanga malamu. Eza na bato misusu bitumba na bango ya vie ebanda avant kota. Avant même kota na bitumba neseni ebandi. Bazokundisa ye maintenant ya kota eza na bitumba mama te. Ndoko mona kolenge ya bato bongo abima na libumu ya mama oyo bana kolenge nani stérile. Mama na kota te. Ezate ke mama na kota te mais ça mutu moko fanaria azana ni combat. Okomona suka mama na seni azwise. Asa dali ke stérile ya solo. Non, ba yeba ke mutu moko boya na libumu wana il faut to combattre ni. Libumu wana to bimisa mama na kola stérile. Nzoka nde mama badoza na yes e combat te. Mais mutu boya na zani ni combati. Est-ce que mon tomo va se faire? Amen. Donc, on a ma balobi. Roi, pesi mon père balobi. Ma union sur
maman va dire au bout Aza. Ah, bah ça. Même à terre, on va te la vie sur ça. Mon gouvernement n'a pas la bête à 10 ans à côté. Non, non, pas côté. Non, non, pas côté. 10 ans à côté, il n'y a pas eu de côté. On a autre chose. Première catégorie, ça le lègue, il n'y a pas de wana. Oh, il y a pas continué à dire, mais pas ça qui dit, combattre, le pas n'a pas combattu. Le pas n'a pas combattu. Deuxième catégorie, nous avons comme pose au point. Deuxième catégorie. Et ça, le lègue à pas na oyoyo. Dans la continue à dire, combat de sa vie. C'est parti. Compliqué.
ondima yo kotama na oto on a zo classé place aux alabia au ngai hôpital zanga amen amen parce que compliqué ba mama na la kate ngomsu na ndam do beta basolo to so lia na ba no tu mwana na mwa yesa hotel ka pensa te sa boy nga semi ngeye na kaka na ngai kaya nda sona ba nyonya ngai kai pensa yesa ke semi semi to ba kana mo so ka kaka ya ki balaso ya ke na kami mini na dunda mai mai ya ba bota mo na dunda ye exacte mo na ta so pe ta ora ye mususu nga so mo na ko kan na ka to so c'est que c'est y a pas beau na mo ka mo ko mo te ya o e ke la para po ti la para po yo po da da e come le po de c'est pour dire qu'il y a des grossesses compliquées. Ce ne sont pas des grossesses compliquées, mais ce sont des enfants compliqués. Pas n'importe quoi quand on est au moyen. Amen, amen. C'est pour ça très compliqué. Oh maman, la personne n'a pas pongi. Maman, tu m'as dit une fois jusqu'à point que ça n'a pas maman le cas non. C'est une maison compliquée à niveau que on va appeler mon tour na bakolo et matina mutu. Tu vas ko ba ina ba binde ba ke ka basala ye. Avant ko to mon en sala en faute. Amen. Autour de mon problème, ça que le bon babi ou bien maman ou bien moi. Papa va combat. Ou bien moi na ou bien maman. Je suis né pour vaincre. Répétez le mot, je suis né pour vaincre. Et c'est ma catégorie à ma pauvre scène. Ma pauvre dame est comme tout le scène. Le bébé. Le bébé. Mon pour la somme dans ma vie, tu me fais scène. Yo mon amour, mon amour, papa va nous relier dans le salle. Hein? Papa, ça a qui vient dans le salle. Même mon papa, il y a dans le salle. Et le bébé, il a dit, yo, fille à pas c'est ça, et bandit. Mon papa va se salater. Moi, je n'ai pas liki. Moi, je n'ai pas liki. Et lui, déjà, la hache a tellement pas remettre sur poto. Il y a un sang en plus. Frère, je ne sais pas. Et il dit pour eux qui va bien. Et ça n'a pas pour apportement. Apportement, ça n'a pas pour appeler convocation le groupe salade. Et il dit pour le bâtiment, il dit ça, il dit pour la scène. Pas sur la scène. Souffrance sur la scène. Rigobert wa bébé, toi ya papa. Au bas na bomba ça va fouiller. Sozo tu na Rigobert ya papa, toi Rigobert ya moi. Amen. Amen. Puis Rigobert ya bébé. Ya pas même. Poto moi na ndako bien, ba benga wolo. Oui. Amen. Ouais, poto na moi famille parce que benga wolo. Poto. Pendant que ça va jusqu'à se préparer, madame la baronne dit Serena. Vous voyez, il y a pas ça de l'eau, ma sang, bon maman Yula. Amen. Ayula. Azo Yula. Amen. Ce sont des combats. Ce sont des combats. Na azo bani ba bazo mela miliki, yo ba mena la mela. Ok, nous sauter des tables. Ils ont sauté des tables. Mais malgré nous, on a au coup de salami. On tellement pour vivre la Satan. Il y a une topo. Par contre, on va vivre la Satan. Par exemple, la minute qui me va vivre la Satan. Il y a un rôle là. Tu vas la vivre la maman, va dire comme il dit. Mais il y a un rôle qui m'a la famille. Na on va sortir
babotama tozomona yazoyoka moyo alekisa tous les 3 combats. Amen. Aleka na baringi wana misala aleka na ringi ya bana baluka balongole na patani aleka na ringi oyo ya bana oyo baluka bazeme compliqué adima abotama bena mokili souffrance mokili akola. Donc il y a des cas tous les 3 étapes. Nous avons ma campagne de de Colomba. Amen. Amen. Est-ce que ma campagne est de Colomba? Est-ce que ma campagne est de Colomba? Je ne pense pas que Colomba parce qu'on va t'amener pour Salani. On va t'amener pour Salani. Amen. Amen. Moïse pour la quitter. Par rapport à vexé aujourd'hui au Dakar. Par rapport à vexé aujourd'hui au Dakar. Dans l'histoire de la lecture, il y a la Dakar. Lecture de la fille à Moïse. Pour tout ça, tout atterrir. Moïse, Moïse, avant Aya. Et ça là, je pense que Joseph a commandé en Égypte à comme Mokondi. Amen, amen. Il s'est fait que tant comme Mokondi. Famille n'est pas ça, il va l'ombre place Bazalaka. Bayo Kakufaranzala. Baya Balanda, type place Joseph a saigné à Zalaka. Ba commande Bakuta Biloko Bafanda. Kofanda bafandi esali ke bakola baboti bana Joseph pe azaki mukonzi esali ke baboti ba génération na ba génération le karaté ba tubayo bosa na nini famille ya Joseph ba konjo azokota na bokonzi bayo bosa na famille ya nani ya Joseph ne Moïse aye na bokitani wana. Amen, amen. Amen. Maintenant dans roi amonique ba hébreu ba komi ebele roi ya Égypte alors bato ba komi ebele de père que comme ça ni ba bote la biso mboka so bitumbe bania ba ça ba ba biso il faut tout ça biso to rapidité biso to ba ça ko boma bango lo ba ko boma bango c'est ainsi que tu as le roi Salini, loi. Alors, que ma maman nous soit Égypte, mais tu vas chinois, bah yao. Tu fais un caboy, bah chinois po, bah comment les bagots est belé, bah chinois les bagots d'ara est belé. Si on va comme avoir pour constater que bah chinois bah comme est belé pour les gars, bah congolais. Au point où l'inga les autres bah malisusu, té. Quand ils communiquent avec chez Héroï, qui chinois comme ça ni. Kolekela et bangisa biloke et ko bangisa ke et ça pendenge égyptien ba mona ki peke ba hébreu ba komi belé na mboka na biso l'Égypte soki to fongoli misu te na mikolo ya biso ne to kuma ba kuma ba kolombo alors pour ekoma te fausse to sani to zo kabana na bango ya mibali parce que na bitumba mibali basala ani basala bakasi. Alors faut tout bana koboma bana na bango ya mibali totikela bango nini ya basi po ya basi to weba nenga kokunza bango ya basi to weba nenga osakana na bango mais ya mibali et ozela so problème loi e bandi baboma ya mibali tango ba osala loi wana tango su Moïse akotina na lifundi. Amen, amen. Et ça na ba loi misusu eza evanda na ba famille avant même yo ya kobota. Batu nyonso bakobima awawa moto osimba mbongo zati sikoyo yo bimeli na famille wana yo kanisika osimbaka mbongo kala petekabo non bana ke baboma bana mibali okotaleke so totali mwana mobali na mwana mwasi mais droite elingakolakisa nini force mais gauche elingakolakisa nini faiblesse. Amen, amen. Yango mwana ta mwana akoma na mais
gauche babetaka ye zonga koma na loboko ya nini ya mobali po yango nde normalement faloko eli koloba ke babiloko ya pamba yango nde basali batikela yo me babiloko oyo ya valeur yango basali babotoli est-ce que moto moko azocomprendre babiloko oyo ya bien ya makasi bazwa batikela yo kaka nini ozoba yango ozomona na babétise nyonso tu yo komona efesali ezali soki batangi liste ya bato baloba babétise yo komona esali ekozala soki batangi liste ya bato bazobundela biloko esanga ntina komona esali ekozala parce que na kati ya motu na yo basala nini batikela yo biloko ya pamba badistraction ozomona tata mokolo azobeta nini dam yobananga dam eza biloko ya pamba oyo batikeli yo baninga bazolamuka baokende koluka mbongo mais il y a ça la quoi il y a venu en ça discussion il y a où dans la JB on va biloko batikeli là biloko ya pas le bana ya pamba nazo sepeli ndenge ozotala ba ezokota batikeli biloko ezanga ntina vandaka na coin betaka masolo moko ezanga ntina soki bati agesani eleka so vandi na mo 16 ekoki balosenga ya nikoyo ekoki kabela ata mo 1000 francs te ya jino yo ko kabela ata 500 te ya Patrick yo ko kabela ata 2000 francs te osangisi eboti mo fufuna matembela mai oseni olambi ole na ba 18 19 20 olati sko jipa usiwana na njela okende ozokende ba wana ozokende wata na 500 francs o musomba abana yo isifio ko makaka place wana na 33 plus sur 33 plus il suffit ma colonne quand ça dit et comme OK biloko batikela tango komi siko fandi et loko nzamba pesa o gentillesse yango sala ki mabaki kitisela ko kapao kitile moko kaka moko on va biloko batikela ce sont des choses banales faibles on batikela ya makaso baninga ba ba okemema okamukaba masope na kumba makala oyo mais azokuma makala mpona sani abongisa vi na ye na moto akumbisaki ya makala na moto atemi na konsengaka ba 500 nana leki moto amemi kitunga aokende teka malala na moto atelemi anatika jika mposa azosenga nana leki omoni biloko batikela ye nga na oyo kaona bar ezala mpe ovandi boye okamati bouchon ofini obwakeli moto mwana mwasi mpe abwaki yango mbali ekebeti epu elingo lobaki na seni nalingi yo eza bongo eza bongo amen fo eza bongo mosu mpe batindele numero afandi deja na motu mosu na banga oki mpe batikela afandi ana motu mo asomeli mwa dekori deja ola soigne ata na motu wana mokulaki ya boucho ekoi yango na bababa biso ovandi na batalaka sese mingi boucho place ekoi zwi pokoya kozala boucho balingelaki camarade oyo ozwi obenga babi yo te betela na nzama ezaka boucho oyo ezaka eleki. J'étais en train de dire la vie de Moïse. Bapesi loi à ce que moi na nyonso basani. Baboma ye ya mobali akufa ya basi basani batika. Bien aimé, na ngina no bela moto moko. Soki loi ya Pharaon, soki loi oyo roi Pharaon salaki. Et bangi se Moïse te. Bisika Moïse azaka kwa loi ya bo mission na tia mtuba ko mangala tikala. Moïse abanga ya mota kota na limu mama na ye. Abanga loi wana tasala nini? Abimi na ngina ye bisayo. Loi moko te okuti na kati kota na ko kiko lekela yo. Basi loi wana etali yote. Yo te ko kota ko kumiko na nani? Elonga. Amen. Soki loi ya Moïse et ya Pharaon, ya roi Pharaon elonga ki bomo ya Moïse te. Yo be ba loi libota no sani. Elonga yo te. Po otama ko sani. Olonga. Oyebi mpona nini Moïse akokai kolonga loi ya Pharaon?
bilembo ya Yesu Masiya, loba bilembo ya Jésus. Loba bilembo ya Jésus. Ce qu'on t'a levé à Moïse, bien aimé dans le Seigneur, au moment que Moïse a fait un âge à 120 ans. Loba na 120 ans. Nzoka ne Yesu pour la maladie pour sauter en porte na temple abandi ko tena mikolo ezaki na âge na 12 ans. Yesu abandi na 12 ans, Moïse a succès dans combien? 120. Oh, celui qui a 120, na souka 0, moi il faut compter en haut. Et ça te pose 0, nous allons voir et l'autre côté. Donc, tu as un chiffre 12. Donc, comme que Yesu Masiya oya zalaki evangeli. Ye wana zalaki na souka ya vie ya Moïse. Moïse kati na ya zalaki na bilembo ya Yesu Masiya. Yango moya banga balwa esali. Ezali yango na mokolosa babenga Moïse. Et donc, on reçoit pesa na ezalani balwa commandement. Kelo tangi na bango commandement. Ndenge commandement bimaka ki babo mabala bali yo poste ki na liste me orata. Yo petangi na bango bani ba commandement. Na lobi osana biloko otangi na batu ko batosa. Osana makambo otangi na banduna na yo batosa. Osana makambo otangi na kati ya kibota na yo basali batosa. Lobo ya bapesa ko kitela na libota ba Moïse. Mais Moïse azala kité. Mais Moïse puis comment atana yeba yena nini na loi na ye. Na lobi ko ba na tayo ko ya na loi na yo. Na lobi ko ba na tayo ko na loi na yo. Ah, eso es lo que pasa. Na lobi ko ba na tayo ko na loi na yo. La famille a dit ce awa Yesu. Amen amen. Ochape na lwa na yo, awe pa na nga mutavanda ngawasa. So osambela bate mo vanda na mutu akoko pota ukegeza osambela kapa ya kusali. Aifa ndiki soka yepa na yo, mwa mikemke sana ezanga. Amen amen. Parce que tu es né pour vaincre. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a pas mal loi ya Pharaon tapima. Et l'eau on est au Moïse bébé, a bondi na roi. Alongi wa. Nzoka ne soki to tangi Yesu Masiya via Jésus ko bota ma Yesu Masiya. Ya Yesu pe ya la bongo. Wa pesi ko bébé. Ai ba bo madai. Bébé nyonso tu ya ni ba bo mabango. Mais na ba loi wana Yesu sani. Habiba ke no ko bota ma ni wa. Usika nanda kwa bameme, loba na nanda kwa bameme. Bisika usaliwa na kwa babosa ni mbolo bateke sili. Okeno kana cadre ya stratégie pour vendre wana. Mais viendra un temps, okobi mo tapola mukimo ma mto usala likambu. Asante. Amen. Bisika so vanda wana so keza na ngiringo to yi. So keza na kisenso e vanda ga. So keza na changu vanda ga kuna mbolo bateke vino isike kusukela kuna. Te kusukela wana te. E koma na ta oyo nzamba kolongolona mwa oyo fandi wana. Akoma kubandi so lelo bana Dubai mabe. Lelo bandi na Chine mabe. Lelo bandi kuna na Turquie mabe. Lelo ke Europe mabe. Ya na. Amen amen. Deuxièmement. Owa lobini mabwa kwa wapi na mai. Mwana nyosa mobali kusala ni. Bobwa kai na mai. Bo a constater que ma maman baso bombanga balati. Bo atinda ki mama wana mi balatinda ki. Tamba ba loboti sababu ma bango baso bomba balati bi asiko. Bozo bana na mi bango boka bango na mai. Moïse a dit soki za mai. Zelanga mon oyo langa na mai. Maman ya Moïse sala kesi mongo. On l'a même dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Esprit est anima qui maman ya Moïse. Azwa sala kesi akotisa Moïse na kati akelochewa na mai. Loba na mai. Basala kesi penda babongisa malamu bazui Moïse bébé bakotisa na kati ya kesi wana bakanga la twasenye. Batindike na mai. Bisika kaka o babimelaki yo, bisiko bakanelaki yo nde bisika oyo ba. Bazotela ozinya na kati ya mai. Mais yo okipa mai te. Bien aimé dans le Seigneur. Bazotela ni wana wesa ni waya mai. Bazotela yo okufa na pauvreté. Mais yo vivre ça wana okufa na pauvreté te. Amen amen. Bazotela ni waya Moïse za ni waya mai. Mais Moïse sala ni akuta na kati ya mai. Abadi kotambola na ye. Abadi koya na ye. Loba na makoya. Azotambola na ye. Po otama po sala ni. Alonga. Alongi bipu. Abimi. Alongi loi Pharaon. Atamboli. Akota pe na kati.
déclarer le colloque vie à tout le monde. Makambo on va déclarer baloba na kati ya libota na yo kotambola likolo na yo soki baloba pauvreté yo koya na richesse soki baloba ke échec yo koya na réussite soki baloba ke célibat yo koya na mariage soki baloba ke sympathie yo koya kobanda aussi. Amen. Moïse akeye banotambola likolo ya mai kabla sifara azozela ye bisika bango baozela yo ka bisika na bokutana loba bisika baozela nga nde bisika botokutana bisika bazozela liwa na yo nde bisika bakoya kosepela nokomona mutu te azobela na kati ya mbeta hôpital bato bandi deja okabwa bilamba na ye bato bakabwa bilamba na ye bazozela okufa Nzambe m'a empêché de santé. À télévision. Au bimi hôpital. Au moins, on va t'apprendre à Amisali. Babel n'a pas malade. Attends, on va battre les malades. Amisali garde malade. Donc, quand c'est que nous allons aller, nous allons aller garde malade. Pour battre ce moment là, qui est l'eau qu'on a eu, qui est pas dans la voie, le bel angle de basuka. Na yo tika liloba ya sukati. Okotika liloba ya sukati. Liloba no ya suka ekozala kaka osi osali nyonso toke pema. Amen amen. Est-ce que moto moko azoyoka? Tango bakotisi Moïse na mai. Moïse oya mai. Obi bazo nani abana otambusa watie wana tuipe Jean wana. Nani abana otambusa? Hein? Montute Yoka au Bible bisinga. La Bible dit l'esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen amen. Mon livre na nzambo ezalaki na kati ya Moïse. Yango nde mutima nde kosala nini? Otambusa. Nzambe lokola ne bande molimo ne tambola likola mai. Moïse akokoya na asida na kati ya mai ite. Nzoko ne Bible bisinga na Isaïe 43. Même si tu es dans l'eau, l'eau ne te submergeront pas. Tous la maille pour la yo, te, ya mon maille pour la ya Moïse, te, parce que mon livre, ils ont tant que ça y est, la carte ya quoi tu vois. Moïse a mon la tête, mon livre, ensemble de mon là. T'as mon là, la bouteille, mon la bataille, ma te m'avait tant besoin de ça par mon le bango. En sali, en sali, c'est pour ma maman, c'est pour ma sali. Oh non, va, t'as besoin de temps de la banzela, pas de ma tête, t'as eu le jeu, mon la tête, mon livre, ensemble de ça, et mon là, on va nous faire cette année. Na pasi ya loko wana te. Oko ndana ya mocho osala nini? Oko loka. Moïse akoma fara na nani? Na mwana ya Farao. Olobana ba mwana ya Farao. Moïse abimela Farao. D'abord bakabimela Farao face à face. Mutu ataki mobeko. Esali ke mwana na yaka bosokola taseni. Ayo bosokola. Mwana na ya nani? Ya mwasi. Oh Moïse mwana nani? Ya mobali. Amen amen. Kokosa na teke mama moko tangu Yesu ayaki azalaka pe na mwana na ye moko ya nani? Ya mobali. Mama na seni mwana kufaka. Mais Yesu azalaki mwana mobali moko ya nani? Ya tata na bango. Bakuta na bape basani bakuta. Mukona na pe Moïse lokola azalaki ya Nzambe. Azalaki na baplan ya Nzambe. Eke mwana mwasi wana mwana Farao papa na baba azalaki na baplan moko etengama. Bakuta na kate basani bakuta nani kolonga. Bien mais ezala makambo kutana na moko banga ya vote. Yo ndo kolonga po za mwana Nzambe. Ezala ba situation yo kutana na ngo. Ko eleni sa yote. Yo ndo kolonga ya moko za mwana nani? Ya Nzambe. Makambo wana ezala basi kolonga yote. Eza pete yoka. Mwana Farao a mwana mwasi. Moïse a mwana mobali nani leki? Mobali kwa sababu kazi. Amen. Amen amen. Mais si on t'a libéré au monde à Kekoba, ils sont parce que moi n'a Farao mwasi azam, moi na mokonza nani? Moi na mokonza nani? Est-ce que boyoka ki Moïse a précipité aye pa mwana Farao? Que nota na Bible, Bible lobike
bamona mona musika mwana ya Pharaon na tinda bakende kozwa Moïse na kati ya eloko bakende kozwa eloko wana ezoya na kati ya mai alobona basali na ye bokende eloko bake alongoli basali na ye na service na ye atindi bango na service ya nani ya Moïse bokende komona mosala ya nani ozozi comprendre te ya netinga la waya na bagarde corps ndani mwana mokonzi bamona yesu bagarde corps bolongwa bokende kozela na moto wana natikali na moto nana kwa mokonzi na mingi chwana to bake kozwa amen amen donc a comprendre que oya azoya wana amutu mususu ndenge nini eloko kokotambola likolo ya mai ezoya bokende kozwa yango bokende kozwela eloko wana bien aimé dans le Seigneur ekomi na ntango parce que obotama kolongo mutu nyonso akoyoka mposa ya kozala na yo mutu nyonso akoyoka mposa aye epai na yo mutu nyonso akoyoka mposa afanda na yo azala na yo ata na mosika bakomprendre ozoyokaka te nalobi ata na mosika bato bakoma comprendre que nzambe asali apamboyo que tu es une femme bénie que tu es un homme béni alokende kozwelanga eloko wana ezoya eloko etambola likolo ya mai bien aimé kozanga bilango ozozanga na eza ozotambola likolo ya mai likolo ya mai ezali bamakambo ekoki ozala te me yo ebana ozozalisa yango mpo ozoleka yango bato bakokomprendre te obeti te jour olia te me modele osokoli olati osopi suki na yo eyebima neti ke olotondi ozanga no mikolo basabato kolata me modele kaka otentire ezobima okanisa neti oza nango nzokani oza na yango te eya likolo ya mai oyo ozotambola mai ezosala emela yo te soki Moïse abanga mwana Pharaon te abimela ye face à face nalingi na déclare likolo ya vi na yo kobanga eloko moko te oyo ezobangisa yo soki eza situation moko ezobangisa yo ata ozozanga finance kobanga yango te affronte yango yaka ti liboso na yango amen amen koma liboso ya eloko esali etongisa yo eza parce que yo ndobanga oyo yango esalani edominaka likolo ya bongono amen amen moto moko akokobetela nzambe maboko lorsque mwana ya Pharaon azwi yango alobi bosala baluka mama posani amelisa baluka mama posani amelisa yaya Moïse abande kolanda eloko wana ya linga na mokelo mama mpo asali amelisa mwana oyo ekomi na ngonga oyo lipamboli na yo solo nango koyokana partout nalobi ekomi na ntango oyo solo ya lipamboli no koyokana partout na epoka nguna na yo na epa ya bato balingaka yo na epoka nguna na yo na epa banguna na yo na epa bato balingaka yo nalobi ekomi na ntango solo ya lipamboli na yo ekomi koyokana na miso ya bato nyonso tika ete nzambe na ntongo ya lelo asala yo koleka Moïse nzambe yoka bibebe nzambe alina mosaki je te ferai Dieu encore biso nzambe liboso ya nani Moïse déjà maintenant kolonga Pharaon avant Pharaon asali ayeba ezala makambo ebele olonga no yango mais yo nde oyeba te ke ozwa conscience te kolonga yango ezobima lelo oyo ozobanga yango accident no osala na 2019 okufaka maladi wana olinga okufa na 2012 okufaka olonga mo te mutu wana linga komona 2010 alongaka yo bonga ya 2022 ozobanga nani azobangisa yo nalingi natuna nani azobangisa yo nalobi nani azobangisa yo nalobi telema na ntongo lelo longa soki eza balwa ya libota na yo longa nalobi telema na ntongo lelo longa azokebela ya femme ya Jacob alongisa mokokote ndenge nzambe alongisa yo ndenge ozotelema nzambe alongisa yo ozotelema nzambe atelemisa yo atelemisa ofete olonga nalobi ozotelema mutu atelemi nzambe bakote Seigneur te bénisse ndenge ozotelema yabi mpe beteke ezelepelangiselaka ndenge otelemi nzambe alongisa yo ndenge ozangisa liboso na makambo wana
solonga tombola maboko na likolo bala nzambe merci pour la maloba ya tongo alelo banda koyebisa nzambe merci bondela aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolaki mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana